Ah, Tony, Kota, hein, Kota. Vanda chérie, ok. Ah, nazo remercie au penza pour le lot qui chauffeur à ma lame pour nangai. Oh, les cambouzate, c'est rien à kusalango. Rova na mkebe na moi secret. Ah, fona kende na ngasi. Pour la nite na réserver le chambre ka siko pose peta rovanda mkepo. Te merci mingi mais peut-être balati ma fona kina pema. Ah yo mais c'est franchement benza. Franchement, oui patinga magazi. Merci. Ça va vraiment na c'est maman au revoir hein. Ah, OK. Et puis batela papa na malamu hein. Uza ma mutu malamu. Kende malamu benza. To bengana. Oh, bonne unité. Na vous rendre heureuse. Ya solo. Vous êtes la femme la plus heureuse dans le monde. Merci. Est-ce que tu veux visiter la chambre de la psychologue? Ok. Ok, Kota. Bonjour chérie. Bonjour. Denio. Naza madame. Denio. Naza bien. Tu es là? Oui, merci. Est-ce que vous êtes capable de vous convaincre? Toi, tu as la lune de miel même soka à l'eau. Lune de miel. Pam esenga na auto koma na niveau wana. Yango bossa auto kana na yo. Naibi. Na kanisa pe pona ngome na mona ki ezala très tôt. Ezalaki trop tôt.
Combien de fois s'y prendre ngai? Est-ce que ce boss a une raison de bosser ou c'est là que bala mutuana? Nayebi, mais essaye le moment que ça la mona lombangu te. Toujours banga, sinon te akoyo ko suspecter noki. Pas bien yebi ngai. Naka très jaloux. Combien de temps quand tu na ko vanda wana na talaka ndenge mobali wana ako simba yo bosaka na kana ye. Ko kanisa bongo te chérie, hein? Yo singelo kanisa ndina mbongo. Ezaka ka mbongo te ndio interessenga. Na mona kati makambo wana. Na bina kati makambo wana. OK? Na mona komi liboma. Oso koma liboma penza. Yo tanto tinanga na linga fa bala ngai. Siko na changer a vie na ngai. Epe tika libongo. Yo komitungisa te, komitungisa note, na oselo mo pona yo. Na zo bando sala, na zuma mbongo, ale na menyo kuna na États-Unis. Et on balo nde kuna. To sala ngoli sute. Combien de temps yo kanisi to kozwa mbongo tozo luka? Na ko sala, ata ko mbula boni ko zwa ngai. Na lobi na asu na posa ko mono na jeune wana te. Plus jamais. Pona bolingo nzambe eza makambo eza na mbongo ebele. Loba soko changer no makanisi. Si na changer la vie. Na changer la vie. Siko to singa ngana sani. Yebisanga. Pamela, ça l'a été au commande accès un numéro ya compte bancaire na ye oyo kingai. Nazolinga tena telela kaka yo na makambu nyonso. Pona bolingo nzambe, nana posa musala. Ngapela sala mbongo na ngai. Ngana zo bakisi to solo makambo yo. Ya solo. Mena linka te kozala ka mwasa ndako. Na sana très jeune, nakoza wana tika pona kipa mobile. Pamela na kotiko tukolobela ngana lolenge wana. Kiba kingaza mobali na yo. Nazobo yango te. Mais yo sengelo yebanga pe na ba parents na bandeko ifona zo en charge. Ko kanisa te ke na mukie o ngana zo pa na yo wane koki po ngana sunga bandeko na ngai. Yo esengi na otomi tungisa pona yango. Yeba ke ba faire ngana sala keza na mbongo ebele ke ko sunga yo ba boti na yo na bandeko na bango nyoso. Na yebi. Membala boni nga na bandaka kotalela yo na nyonso ona za nango posa. Soki osepelisa yo pesa nga numéro compte na yo comme ça nga pena sala ona lingi sanke na senga yo. Ndelo ko yo lingi. Ngozo accès na compte na nga. Malamu kasi na condition moko. Malamu nakopesa accès okota na compte na ngai. Bongo sepeli. Oh chérie, merci. Siko na timpe ko linga ngai. Pamela na yina tango lobana na ke na moni siko linga ngai. Pour ça, ça reste à vivre na ensemble. Il y a un peu de temps mandenge ni songa na otoza na boyo kanite. Limbi sampo na lobi yango. Mbongo na zaki na banda ko kapenza te. Na kukati ta onaso ko sengo sona na posi loko. Pona nini te, ba faire na ngeza ba faire na yo. Mbongo na ngai za mbongo na yo. Deni yo ko senga eloko za ya yo moko. Limbi sanga ina bete kezaki bongo.
Ok, malamu. Siko toko continuer kolia. Tokoki. Likamususu. Likamunini. Leo natonga nakenda à l'hôpital. Docteur a confirmé qu'il y a un zemi à une semaine. Zemi? Pamela ko bakoza na zemi. Ya solo na zemi. Tombela nga ya manga chérie. Zemi? Neno ba ozatma nouvellement kitoko makasi kinda na invité na ko okomsika mobali oya koka. Mbote chérie. Mbote. Tunanga nini? Nini? Tunanga nini? Nini? Apesi ngai code ya carte na ye. Usali yango ndenge nini? Nasenga keke apesa ngai accès na compte na ye. Ponga pe na sala makambo na nango posa. Et puis ye andimeli ngai pe apesi ngai yango. Oh chérie, maman. Et c'est la mine qui a kendi milo karaboy. Chérie, kaka boy. Nazo njimangote. Oyo mwasi na ngai. Nzambe, oyebi esengela biso ka siko kokende kosesa ba visa. Na bete lisolo zemi naza nango. Oyebi ka sepeli makasi. Yandimi na oka boy. Izaka bongo. Ye penza za zoba po na ndenga zo ndimela penza mwasi. Pona ni olobi bongo. Ye solo. Motema mwasi za kwa motema ndoki. Une fois yo koti na kati nango yo moko mona ndeni ezali. Ya solo. Ngapo pesa nga confiance te. Na pesa ko confiance. Chérie. Na bo solo soki opesi mwasi confiance à 100%, iba ka riko bomayo. Si continue ngeza nini akas. Na moni soki yanga na yo po esengeli na kende tina ngeza ce soir. Oh, c'est là chérie. T'as pas le souci kabweko, limbisa nga kasi, limbisa nga chérie. Ya ko vanda. Vanda chérie. Et monsieur le moko, oza mwasi o monga na pesa confiance. Motema na nga na rande pa na yo. Nimela nga chérie. Kosilika te, sourire, oh bébé na ngai. Nalinga ko mingi koleka. Confiance na nga pa na yo. Souris chérie. Souris. Mon cher, il on a bengeli awa. Il a polimbisa ngai. Na ndenge na yakite na libala o to sala kala mingi te penza. Limbisa. Ah, ikambote. Nga pena lo bapeke na réunion to zaki na ngolo to fona. Vraiment polimbisa nga pona na yaki susté. OK. Et à part ça, na okaki osala mariage monene makasi penza na mwasi no wana vraiment. Ah, isepesi nga makasi penza na weko ngo. Na ndimete okubala mwa mwasi na ngonga mukibo sali na ye. Ya solo. Nandimaka teke na kopesa mwasi confiance lolenge na kopesa lelo. Vraiment elo ekomeli ngai na Pamela. Na santé ke fona comme c'est mwasi o esengeli. Yango na tikala ko hésiter te ko memeti na hôtel. Ezaki de malamu. On fait il est quand malamu. Boni mwasi no siko. Aza malamu. Richard, kolimbisa nga pona question oyo. Est-ce que vous avez pensé à kolandela mwasi wana malembe avant que me baiti na hôtel?
Olingolo bani. Oyebi amitié na biso comme loka bandeko penza. Nga na ko tika te mutu moka baby sa vie na yo nga pe na otala kabwe et puis na sali eloko moko te. Patrick, qu'est-ce que mambozo lo ba nazo comprendre te. Oyebi mwasi na yo azata mokite oyo ozokanisa. Azali ata mokite oyo azali na komona ye boye. Nazota occasion ata mokolo moko te ya kokutana na ye. Ti lelo na ndako na yo ntango na yata mpona kutana na yo ye azalaka kaka te. Nakoki kondima te kobala mwasi ya lolenge wana. Ti sikoyo na comprendre te eloko yo ozolinga oloba. Elonga alinga aloba esengeli ozala très prudent ntango ozofanda na ye. Aza na makanisi mabe mpo na yo. Plan na ye ezali asise mbongo na yo nyonso ti yo kokoya ozangi ata lipa. Patrick, Pamela za mwasi moko malamu onga natikala kokutana na ye te na bomoi na ngai. Nayebisa yo ya solo. Nayebi mwasi wana koleka yo. Yeba balaka boss na ngai. Nayebi ya solo. Pamela balaka boss na yo. Patrick Mambozolo bananga eza suna sens te. Pamela tikala ko bima libanda mboko yo jamais. Oh Richard, wena makambo yebisa ko mikolo nyonso. Soki za raison oyo bengelenga vraiment naza désolé pour singe na ngana kende sikoyo. Richard okay. Monsieur, pardon, limbisanga penza. Nayeba kiti, limbisanga penza. Ça va. Ok, ça va. Mbote, messieurs. Mbote? Nakosunga yo? Naeka pona opeso mbote. Malamu? Est-ce que c'est au kutana? Kanisa bien. Moi je sopela ki o whisky na butwane letu. Limbisa ngai. Moi je sopela nga masanga osenga na zonga na ndako. Oh, limbisa nga penza na sa na kote. Nini yo? Ça bien. Ozo sa nini ngwa? Na sana ndeko na nga mobali to na kanye mo ya société. Truc au vanda. Garçon, yaka. Ezali esengo mingi pona ngai kokutana mwasi kitoko makasi lokola yo. Bon, nga komona nga Richard Kunande. Ngane mukolo société oyo ba na kombo ya groupe Kunande. Ngai Pamela Richard.
Pamela nani? Richard. Osana kombo na ngai? Ya solo? Ah, eza ka coïncidence. Malamu. Oyo pende ezali coïncidence malamu. Nazo sepela pena na coïncidence yango. Pamela Richard. O penza kombo kitoko. Merci. Likambo te. Est-ce que nakoki mpe kodinaka nao chaque fois ke naoza na posa na yo? Problème te? Ata mpe lobi. Malamu. Merci mingi nakosepela mpenza. Likambo te. Yebisa ngai non, osaka nini pour vivre? Naza mannequin. Mannequin na ndenge nini? Sorte ba mannequin oyo basalaka ba publicité ya ba boutique minene. Déjà na gagné pe concours la moko. Tu vois que na vente liboso une très belle reine. Oui, monsieur. Et bon, de qu'on en parle. Ndeko nanga mobile aza na bien, aza artiste. Akomaka ba livre, ajouaka ba film, aza acteur ya ba makambo ebele. Donc kokoma eza vraiment domaine na ye, ko jouer ba film eza domaine na ye. Mais musala ne ezala vraiment na importance te po aza vraiment na producteur malamu te. Bon, ezalaka bongo na osambela nzambe akutana poter malonga po a valoriser musala na ye. La comprendre. Et déranger de ceux qui n'ont tout nayo. Ah, pinto ya kuluka nini po chaque fois ceux qui n'aient pas on a kutana kana yo. Nayaka mingi awa ko accompagner ndeko nanga mobali po ayaka awa kulandela makambo musala na ye. OK. Obala. Mais la bande aux angité, chérie, fiancé, tout le monde le lingue wana. Poni otu nanga ba question nyoso bi. Tout le baké. Naza penda posa ko yebo makasi. Malamu, naza na copain na ngai mais toi pas une relation sérieuse te. Malamu. Namona akande to tambola na ye façon to vivaka on dirait ça vraiment sérieux penza na nte na makambo. Okoloba nini soki na ebisi yo kena comme na posa kubala yo. Nebite. Nebi okakalate. Nebi lo non lo bate. Ouais, na koki ko comprendre yo na malamu na kanisi naza mutu malamu kodute te pe kozwa tango ya koyebanga malamu nakoloba na yo ke okotika koregrete kozwa mobali lokola ngai yebaki nazozela te kopesa réponse sikoyo
va attendre nyonso. Bon appétit. Bandeko basi pe mibali, lelo za mukolo ya anniversaire ya camarade na biso, collègue na biso, pe précisément fiancé na ngai. Nabengisi bino lelo po bo assister na fête oyo pona lakisa ye lolenge nini na lingaka ye mingi. Na mona ki kezali komo malamu ko bengisa bino ba collègue na ngai pe ba master nyonso to sangana awa. Sikoyo avant to banda kokabola gâteau na biso tokoyembela ye mbotama elamu et puis toko mela masanga na biso toko sepela P A M M E L A Pagola. Richard? Oui? Nenga sa confession moko. Nazoyoka yo. No ebade na kolo bango te. Eza kilo makasi. Sala ifao olo bango kaka. Ata kutulika mbango eza nini? Hapo solo bango nalinga ko mingi. Na ndimi proposition na yo. Na obala yo. Pamela. Olobi ko obala ngai? Kande olobi. Na yo mona sikoke. Na olingo epi na osepela na yo. Nakoki ata obeta tolo ke tosala mabiso mbala po toza ensemble. Pamela na ndimaki te kokondima ngai. Ndimi kobala ngai. Na promettre que na ko décevoir yo te. Chérie, na mono ndenge mosusu depo uti musalo zongi. Est-ce que kamo eza mabe na yo? Te. Nasomono zaka malamu te. Yebi yo, zala waboye te. So zana problème yebi sangai. Soko partager likambo wana na ngai mwasi na yo te.
okopartage osuna nani? Oh, eza ngwelo mwa grave te. Na posa na ye bango. Nakopa osunga yo. Malamu. Eza kaka na ntina ndefe na nga bato bele baza konéglige kaka mpo naza mokuse. Kaka mpo nango? Ya solo. Yango nde raison oza na baatitude oyo nyonso? Oh, oza na raison osala susi te. Aza neve na yo ozwa ye. Akoyi ovanda na biso. Nasepeli na ndenge olobi bongo. Est-ce que vous imaginez que papa na ye moko azoboya kofutela ye classe? Mpo na ye, le fait qu'aza mokuse aza na importance dans la société. Et puis aza koakize mwasi na ye katrishake. Poani ye areklamaka ke mwasi na ye alinganaka na mobali mosusu atiaka ezemi yango babotaka mwana na mokuse. Ye alobaka ke lokwa ye aza molai bani nyonso fo baza molai lokola ye ube baleke kutu na molai. Yango wana azondima ata mokie te ke mwana na kozala mwana na ye. Mais bon, oza raison osilikela ye te. Ekoza na volonté ya Nzambe ke mwana bima bongo bon. Oza raison. Akoki continuer sur ba étude na été simplement parce que bato belé ba osekali na classe par rapport à lolenge ya zali. Na ebité sur na kosa aline pour la ba étude na isiko. Bon. Na moni beaucoup forcé pété hein. Aza na droit osala wa lingi. De toutes les façons, Terre osenga soko yo passer semaine na biso. Terre. Aza mwa mbali moko na sepelaka ne makasi. Na mituna raso aza mwana malamu. Aza mwa malamu. Bonjour chérie. Ndenge chérie. Osali na mwana lisusu. Biloko deja ebeli. Fini kango na oliango sima. Tete siko. Oyebi ke Richard alingako mingi. Eza malamu soko rejoindre kuna na salon. Zoba wana. Aza wapi? Aza kuna na salon. Esa bongami na table. Aozela kayo. Ok, ça va nazoya. Ya toki. Eh, bonjour le keweneni. Ata bisou moko te. Ya toki. Enfin, oui. Nazaka kuna ndo zela la. Bonjour, oncle Richard. Ah, mbote. Ndenge ni yo. Naza bien. Wow, oyo ma biloko kitoko. Oyo za ba déjeuner mo ya kilo pizza. Chérie. Terazo le mondi mangate. Na bisi ke obi avanda na biso mwata muke. Aboya neka. Territoire. Ils ont un livre mon comment on fait 600 dans une semaine. Ce qui est arrivé que na 600 monté, ils ont passé pour na rapport na ici na un mois les sous pour na 600. Et quand ça aussi ça comment awa. On se dit 2 jours awa. Donc c'est pelo ça peine awa, surtout pour na ndeko na mwasi. Poser mais c'est ngaza na moto. Babila za nzemi. Limbisanga Terry. Nengena ebiso yango, mais ekimengai. Ça va, ça va. Merci et puis félicitations. Enfin, non, comme un noko. Malgré que c'est un cas en moto, Pamela Zama, moi, c'est encourageuse. C'est vrai qu'à ça, moi, c'est ma casse, mais il y a un repos à la distraction pour l'angaï. Pour mon livre, non, comment. Et c'est la calme et puis concentration, ça a été. Oui, puis concentration, penza makasi, silence penza ou baba silence des morts pour éviter la distraction na bilora lolenge wana. Pardon Terry ngai na promettre nos distraction te. Pardon. Yebi ke ngana o esali mikolo be to vandi so mbala ensemble te. Na possibilité na ma solo na wana. Na possibilité to koma babilo no koma wana tina te ana. Mi baleza la malamu koleka moko yebiti. Na yebi ke koza malamu pona yo surtout ke mikolo ozaka yo moko.
wapi na mwasi te oyebi ti. nandimi loko insiste nakotikala nalinga kozala na esengo. Merci. Merci nande boyambi nga awa biloko eza bien nanga lambi yango. Allo chérie ozomanke nga makasi. Toza na biso na Terry awa. Terry azosolisa ngai me neti yo te. Oh chérie, nana posa na yo oya osimbasimba ngai okomisa nga mwasi akoka. Chérie naza awa na Terry asepele mpe yango aza pembe na ngai. Na oyebise kopesa ye mbote. Ok bébé. Non benga bye. Ouais degine. Richard. Allo dini. Atindi lo pembo. Yo solo. Ye pina so ye bakilo nga na sala sikoyo. Hanga alo babongo te chérie. Sikoyo banda ozela alubani. Ayebi naza na yo ozotenir nga compagnie. Oh ya solo. Ya solo penza. Yo esengeli mpo na ovumosa na ekipe bato basala baaventure makasi. Te chérie nga azaka moto baaventure te me nayebi makambo ebele sito etali bolingo. Na signé chèque mwa boya 1 million de naira mpo na visa ya biso mbale mpo na Europe. Abandi ekoka. Namoni bongo. Merci. Merci na tala. Eza su yote. Bonjour chérie. Oh chérie nazangaki yo. Ndeni mukolo na yo. Vandana. Naza malamu. Ezaki pe malamu te. Ka Terry mtu ande kosekisa nga mukina ba masolo na ya betaka wana. Mais iba jara masolo nga linga kati. Oh yo sala izara bien betelanga ko simbanga chérie. Uzanga kingai. Likambo te tiko osi nazongi naprometaki yo ke nakosalela yo nyonso oyo ozozanga soki nazongi ngambo. Voilà chérie. Ok Ça va. ndenge ni Terry asa malamu asa kuna kati ya komaka ba biloko na koma wana chérie fo mona biloko na komaka osepela nango. Et si nandimela yo bando ebisanga kazaka très créative, n'est-ce pas? Solo. Kanga mna pesa ka inspiration. Chérie koko ndima te ka kokoma ti kokoma bilwa kitoko bongo. Bongo malamu, c'est que baza tellement intelligent. Chérie, na moni sengelo ki ndo sokola siko. Oya ovanda na table, bongo oya tolia. Po gérer da si ça ozela kayo. Akoka kolia te sans yo. Oh mes amis. Ça va.
Terry. Aya, nayebi kake musala. Et bon soka yo mona yo. Oyo kanzo sani. Nayebi kinga zande kona yo. Ah, bébé tikate, usangi ngai. Mais il faut le benga ngai. Et vous avez malamu soza na chambre na yo. Oh, ça va kasi, hein? Mimi sanga le bébé na tout ça. OK, ça va. Yo kozanga kingai. George, ndenge ni? Naza bien. Omoni mikanda mote na bosa na yi awa. Yo kimngongone. Telema. Okay, na mali. Isa fumaye yo kimngongona yi. Pardon, luka mwe moko bimba. Luka. Sala mikuisa nuki oyo luka pardon. Ina ko na ngata. Ya Luka siku mbata mate kutata au kota sikuna. Kota na sikuna usala nini kota kaka. Mata mama. Kiba kuna. Chérie. Oui, tongo boy. Otuni boy. Na moyo kwa na bosa na mikanda na mo. Oh, te. Et quoi ça bosa kwa kuna salon? Na mo nje funa changer cravate ozo se pesa ngai te. Obimi bien. Et quoi bien na pantalon la couleur on a mo simbi penza. Obimi no bien. Cravate on qui na pantalon. Oui, maman. Na chako na chambre. Oni. Est-ce que faki za na chambre? Toki na talango. Kana zuba malamu usikana tikakia. Naza sûr qu'il faut à la awa. Ah, yango. Ana bosa ki tesi kana chaki yango. Eza pasi ngana bosa na sikana chiloko. Bon, siko esengene ngana zonga na musala po nazala mambo bele funa sala po na. Abani tosola. Tosola bien soki na ye. Et bon moi Terry. Nasa fuma na posa na yasela nga mwa biloko mwa mike. So nazali ti poko yozala retard. Ebisi na ra posa inuti attend na ye. Téléphone a Terry sa ligne. Ok, na comprendre. Ça va, yamba kasi. Nalingai kaka na informer yo que à partir ya appel oyo ngai na kosala so faire moko te na Terry ayeba que plus jamais ngai na kosala so ba faire yeba yango. Bon, nga foma fona zonga musala kasiko. Yebisa Terry so na komi na bureau na kobenga ye. OK, chérie.
Osa qui habite dit? Na yoka qui t'en enlevé qu'à bosser n'est pas dossier na garde-robe. Na ba que avant kende anyaka atara kuna rakati. Ya on a loué kuna na koti na douche. Oh. Na ba génie na kosi. C'est quoi Robini? Azangi na bureau. Yoka. Ici na yebisa ko yaka na chambre na ngatiza malamu te. Uzoka te. So akanga kiyo. Akanga ngai. Ah, yo bosani ngai. Akanga ngai. Oh, ngaza prêtre na makambo wana chérie. Nezo. Atika te. Ça va. Ça to quelque chose de mo lia. On va tirer ça qui est. Isso aqui. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Tiens, mon atara. Qu'est-ce que tu as? Oh! Olimbi, hein? Tu as limbi. Ok, nous allons la poudre. Mais tu l'as si peu. One is a baby. Ah, chérie. Terry, na sepeli mingi poza epene na ndoko na mwasi. Na ebite sans yo soka nga suka wapi. Oh mais ate, pele ndoko na ngai. Naza mieux placé pour nous a toujours pene na ye. Dès qu'on a dit qu'il faut voyager pour 2 semaines en Amérique à partir de Boutou à Lelo. Nayango, na senga na yo, ozala penza wana, on s'occupe bien na ye. Oh mais ate, na ozala pour ndeko na ngai. Comme tungi sate Georges Lobi na tongo déjà fa banda classe. Na so na posa te ke ya tikala na ndako. Nga moni keza idée mo malamu penza. Vraiment ça pour ça loko ko hésiter te ko tuna Pamela pour y faire s'occuper na yo. Ah mais ate. Chérie, ko bossa na te mi batte là. Nayoki, merci. Toi que tu connais l'aéroport? Té. Botika mo kana kende, talaga ba condition na ye. Singa na ngana batte là ye. Oh, Pamela yo penza faut pesa nzambe lokumu, uzuti na mobile malamu. Olobi yango. Chérie, mi batte là. OK. Chérie, na ozanga yo. Bye. Na moni ngonge beti. Oye senge na biso ko kende. Isenge to kende. Ah, wana za idea malamu. Tosaka ndengo na sino te toyosa nsama mususu ponango. Mbote. Bonjour George. Ngana ke classe. Sina sali déjeuner na tchon likola mesa. Ah merci. Est-ce que tu connais voiture nanga? Maman. Zala sûr que osa buzo bana classe te. Nayoki mama. Na posa te ba yebisa awa que osa ki ba buzo ba kuna na classe. Zala sérieux. Mama, kobanga te. Tia maele na nyoso kuna. Zala sérieux. Nayoki mama. Est-ce que binzela okende classe? Eza nzela moko na clinique. Oza raison. Komi bungisa te Na bunga te.
Bye. Bye. Joza mbalma makasi, aza pe mayele. Ya solo. Yekuta kumisa ka nzambe po mobali na nga zwa ye. Soki te, alingaza na problème na futur na ye. Nenge tuka bo chéri. Ela ni comme nemsa na biso. Aza na okana nzela. Mwata lisusu. Isa musika. Yazo yebisa yo. Musika. Yo kasi ba Américain ba koyi facilement ko ndima ba Nigeria. Avant que yo koma na États-Unis yo foleka nanu kuna. Après le qui na interview, après ce qui va ndimio de ba pesi visa. Et le Congo na sa siko na banze osunga biso mbale. Ndeni to kosala poto za visa na biso mibale sans que to lekana mambo. Mambo nyonso pa pamba wana. Oche mwa pwani, kami tungisa te, toza ndako munene mokala pona biso mbale. On oublie une chérie. Est-ce qu'après déjeuner n'a pas pu se le monter à ma longue koleka? Eko sepeli so koleka nyonso. Neti nini? Neti lo na ina bana osala siko. Te to melana oti. Ko yango siko yeba ki après déjeuner olandi la yo. OK. Georges, pas l'image comme rouge. Namoni que caméra onde eza rebombana. Mais eza likambote. Toreko kende na deuxième caméra na biso. Dans la siko. Awa na bandi na deuxième caméra eko simba. Si vous voulez qu'on l'axe bien. Oh, chérie. Oh, chérie. Oh, chérie. Oh, non, kapani. Oh, chérie. Mayo sala mbaro ya solo peta. Soka sala kenga mona make. Kasi solo. Loko azoluka bebe tika mona ya solo. Ya solo. Maybe na mike ko solo mukina masana mo za États-Unis. Ina loba. Ozotala mwasi o azo prétendre kozala mwasi na yo na mobali na ye o azo kosaka za ndeko na ye na zemi o mwasi azo kosaka za zemi na yo ndi bazolinga ba planifier ba yiba ba effort nyonso oza nango po koma oza lelo na ba mbongo na yo na moni osengeli okanisa na yo etali makambo yebaki mutu moko ta vivara mpo na libela nalinga Pamela makasi pe osalanga pasi komona ende azo décevoir nga boye tango masala nga Patrick ayebisa nga na oyo etali ye nga nandimelaka ete banda ya décide kofuta nga na lolenge oyo nalongola esprit ya vengeance nga koma olobaka ake motu moko ta revivre éternellement. Tika lobo mamba bozo sekisa ngai makasi benga. Penoba, eza nini? Pona ni engagé linga na enquêter pona bango pour qu'à fin de compte otika mamba kende ka boy. Na lebe ke makanisa pe ba futa mamba osala. Ko kangisa bango. Ya monde ko lakisa ke yoza na mayele. Georges yebaki za blom suna tika na loba tepe na bosana. Kinga na se décider na sala bango mabe na bandi eza mabe makasi lifuti nini ekopesa melanga soki na bina bomba mutu lokola ngai moko ta kozala na bomoi mpo na libela orapele ngai naza na masa na nga mo aza na États-Unis ya kosunga biso tofungola compte na biso moko yango ekosala ke totransfere mbongo na biso avant ke biso tovoyage.
nga nasepelaki tofungola compte wanaka awa na mboka comme ça tozwi mbongo wana totransfere wana mpo kuna bakoki koescroke biso. En plus jeune garçon na poyebi ye nanu bien te soki eza mpo na ye nga nayebi ye malamu aza sérieux nga na ye towumeli makasi mpenza nazoyebisa mambo solo oyoki ye aza moto ofini topesa confiance ok okati nga kopesa mbongo nanga mpa motu aza escroc. D'ailleurs ye aza mpe na bambongo na ye eza bambongo na asalela po alia. oyebi na yo découvrir pas gestionnaire à banque que Richard aza na somme moko ya 500 millions de dollars na compte na ye moko. Sikoyo ndozoloba oyebi beforo biso tosali mpo tomema Richard na makambo. Alors nga nalingi te topesa mbongo pa inconnu. Oh Pamela yozo mitungisa mingi tika nyonso pa na ngai yokanisike nga ko zwa mpe mbongo wana nakepesa pa étranger mambo oyo nayebi na ngai kutu te. Oh chérie eza ngai telema nano tofetango tofetango lobela ngango oh chérie nanga. nazo imaginer déjà kuna kozala ndenge kaka ngai nayo na États-Unis ina somo chérie non c'est pas no fort. Ezila Richard mtabengi. Allô chérie. On est États-Unis. Oh États-Unis za malamu kaka malili bezobeta mpenza makasi naza sire kozobatela zemi na nga malamu na kosalaka misala makasi te Bien sûr chérie yebi eza eloko biso mbeto wana mpenza kozela naosaba je nango te naobatela mpenza malamu na ndenge esengeli ndenge nini ndeko noteli nabandi aza mpenza kosokipe malamu na yo tera aza mpenza bien kuta atiki misala na ye nyonso asalaka kaka mpo ya kobatela ngai chérie famo ende azolandelanga mpona mambo hôpital nakoremercie makasi mpenza soki nazongi eske aza penepene wana mpo nasola na ye chérie aza te kamarade moko ya kozwa ye bakendaki na ye nasoki aumela te. ça va na comprendre ngamona kobenge mpo na remercie nasombeli bilo mwa kitoko na bandi mpenza kosepela nango naza na ide ya kokesa no basha soki nazongi yo moni yango ndenge nini. Oh chérie merci beaucoup omonkinga mpenza makasi naolingi ozonga noki komitungisa te chérie kape nazozanga yo nazozonga vraiment kala mingi te yo ebike nakoki koresiste te devant beauté na yo. Chérie obandisi makambo nolobaka chérie ozomankinga makasi nazuka mpenza poso ya oembrase ngai nasimba onakanga onasepela donc ozomankinga makasi chérie nazozonga dès que possible. Deni Georges akendaka classe okondima te chérie Georges okomosala makasi mpona makambo betude na ye tonga tosala erreur so toabandonaki ye chérie okoki ondima te ke akozala très brillant boye ana futur mwa malamu oyebi malamu bebe nakosola na nsima ça va nalingaka yo nzambe apambola yo bye yo ozoloba mingi na telefone osali zuwa ndenge nakozala jaloux devant mwasi kitoko chérie nakanisi ya mpona transfert ya mbongo nga na yo okanisa likambo moko boye esengi todefisa yango sino tomema biso baproblème na ndenge nini
oyebi ke ye soki azongi awa akoluka kezwa mbongo na banke ndenge nini tokoexplike disparition ebele ya mbongo wana oyebi kozala raison oyebi ke ngai tika kokanisa yango te sikoyo tosala nini bon ngai namoni tosala yango deke baviza na biso ebimi po soki ya découvrir yango eke biso tobimi na libanda mboko te tokosala nini wana ida kitoko wana mega ida kitoko tala tonaposa mbongo wana nasolo chéri po tonaposa nango tonaposa nango mpo esusunga bolingi na biso eyakawa George, namoni mpenza ozotanga mama azobeka kosala devoir oyo mese na biso atindaki biso eza problème ekozala nini nazoluka baréponse nango kotiela yango kutu motema te nango ngai aza makasi te na mathématique likambo ya te mama nayebiki ata lobi baklasse na biso bakosunga ngai ozwi banovele ya noko banda voyage aotabengaka kokala mingi te atunenga mpe yo nayebisaki osala makasi mpona mamba baklasse na yo merci mama oyo mokoni azonga na mboka o dans 3 jours te oyo eza te ebongoko etere natiki namoni te bana ntongo nalingaka ye azalama kitoko nasepelaka na ye esepelama azala na biso oyebiki etere aza moto asala bafilme mosala na eza ya osekisa bato eza te kapenga na tourne bafilme yango esenga fo travaille makasi po koma lokola ye ok nga naki nanga olala rasi otoki baporte nyonso ekangami avant ke ilala ok butu malamu ola malamu Oh chérie nanga ya bolingo lokwa tokoma na étape oyo ya mbongo ebele est-ce que ozalaka capable ya continuer kokoma ou bien imekoyongoloba mais c'est l'écrivain naosepela na yo te nazosepela histoire no te naosepela mamu nyonso osala te na nsima olobi bima libanda ya ndako na ngai Zela, aïe, Naoki, pense à. C'est rouge à lèvres, ça, va. Pense ça. Chérie! Oh, Nayambi. Merci. Bon, les États-Unis. Nengana kufa. Bonjour, Richard. Oh, madame, merci. Deni boutique à la guerre. Ah, tout cas qui bien. T'es dit ça qui toujours pene nangai. Nanga c'est le côté sans yé. Terry Penza nazo remercier yo. Ah, ils ont le problème de. D'ailleurs là-bas, ils ont contribution nangai pour nous exprimer et sengo nangai pour nous zemi de nanga mwasi. Merci mingi. Ikamwezate. Ndenge nini yo? Ça bien. Ndenge zemi. Est-ce que ce bandit ko kele kilo? Pour le docteur Alexis a bébé na échographie. Ah, bon malamu. Ah chérie, du posanga kinga ye. Et ça qui vraiment
lifelo mpo na ngai kolala na mbeto wana monene nga moko yo oza te mpo simba ngai ozangaki ngai nayebi kani na biso na telefone nakose rattrape l'absence na ngai ndimela ngai namemeli yo na tere eloko moko. Merci. Ah, merci. Merci mingi. nayebi te ndenge oremercie yo na nyonso osali mpo na mwasi na nga atako aza ndeko na yo. namoni esengeli arenie bamoyen mpo nasunga yo mpenza orealize filme moko ya kitoko. kaka ndenge nauta koyebisa Pamela baproducteur ebele bande kobwakisa baproduit na ngai eza projet na bangi na bamoyen oyo nga mona koko se produit nga moko naza très reconnaissant. merci mingi George. ndenge nini naza bien ndenge nini classe na ozokende mikolo malamu na nde namoni oyo namoyemaki ekeka malamu nazotanga mpenza makasi epuis nandakima na remercie oyo mpona nyonso nayebi te soki bomoi na ngai nge eza nini soki ozwaki ngai te. Oh, eza problème te namemeli mpe lomo boye okota valise wana so nafungolo na kati na opesa o. merci omeya te chéri namoni oze olemba comme ça okoti osokola apona tilo biloko kolia wana olobi ya solo nasepela na yo. Emmanuel. Nabi c'est que tu es au bon, c'est pas fleur au lobby. Eh, nakata ko madame, aime ce ko la katkata butu. Quand on a o. Ta ko ba busoba. Si ma sala 600 siko. Kene fungo la porte na mo ndie mtaza kuna. Pamela photo solo là. Est-ce que mobile noisa? Té. Problème est ça? Eh. Et ça problème ni. Toko solo nga ate. Oze ska malamu te. Portier azane wana. George a quitté classe. Richard azane musala. Pamela ko pesa siko confiance ata mukete. OK? Toki na kati to solo. Alam loko insister. Toki kasi. Allô? Ah, chérie. Bonjour. Là, ça va bien, merci. Merci, on l'aura un compliment. Mimi? Oh, là-bas? Visa nanga ou tu ko singa kaka mingi te déjà bimi? Ah, non dis mon côté. Dis-nous quoi, c'est la rapide, boy. De toutes les façons, nayebi kosa ba relation et puis nandimila kayo. Okosa miracle. Malamu, kande nanga moko mo yebi. Na kana tedi wasunga ngai. Ongo swana ye? OK, za pesoi. Bonjour monsieur. Naza bien, et bon yo. Ya problème te azande ko ngai. Des millions pour la production. T'es monsieur, nakama kaka. Nakol banini.
Ok, remettez. Dans 5 jours. Naza déjà reçu là. Malamu, merci. Attends, pembe nangai. Allô chérie. Malamu kasi. Bye chérie. Yo kangai. Ndenge makambo komi boy, il faut to longa ndako oyo dans 5 jours. Oyo c'est un problème rezali. Ni mongo comme ambassade. Visa est comme après dans 2 semaines. Nini? Nini yoko za tina te boy. Et pourtant pese mbona so sengaki. So comme mbona faut to luka mbona mususu, to manda ba démarche sur visa mususu. Eh, ça calme hein. Toko ta kati. Comme ça ba koyo kabiso. Vanda. Likambo vanda ezate. Ya biso visa ko rumela te. Ndani simbite. Visa ngoyo. C'est pas pour nous ngaka silika. Naza grand maître ya ba suspense. Hein? Yo so bosani? Na ba livre na ngai na accentuera plus na suspense. Otango mtotala ngo ebenda makanisi na ye. Oza vraiment maître à ba suspense. Tala, oyebi yo hein. So yeba ko komate pour gagner ba producteur benga dana sambwa. Heureusement pour na yo, avec un face ya garçon mort à solo penza kolisa masolo. Ata ko bomote. Gebinga na danger mandakala. Chérie. Moi non le quoi comment trop tard. Pour que le comme tana banque lelo. Nga non to fixer rendez-vous pour na lobby na tongo. Avant heure au aéroport à banda vraiment ba activité na yo. Vous avez raison. Moi qu'est-ce que tu bandi ba activité na biso. Vous avez raison chérie, vous avez raison. Oyebi nini? Oyebi, ukosuki toko makasi. Oyebi à partir à lobby. Ba mbongo nyonso tozana ngo. Eko bongwana. Ba dollar. Et toko vivre nango na États-Unis d'Amérique. Mais t'es nyonso. Je vais te longi. C'est comme ça que vous faites là. New Jersey. Au New York. Au Clara. Le bâtiment. Pamela chérie. Pamela. Oui, allô? Allô, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Problème nini? Ozo da rosa likambo. Nautika siko na banque. Kosala ba transfert en bon ndo lobaki. Na pona ba contrôle il fallait qu'il na landela. Mais monsieur, eloko comme singa kunisa que société tika likaka na 10 000 naira na compte. Nini? Mais monsieur, banquier wana lobi que moi sinon mta kilo na tongo et mta retirer ngo. Mais ezalaka te? Ndenge nini akobimisa mbongo ebele boye 5 ayebisa ngai? Na pena ebite monsieur. Soki nakutani na banki wana nakoboma ye. Ça va, ça va. Batela biloko nyonso na bureau na okoma wana. Na ki monsieur. Lobanon, nabeteki kozwa mbongo ekozala facile boye. Tosali transfert en bon kana pete boye. Tosalaka fort moko te? Nayebisaki ke Richard ayebana makasi. Et puis na kombo na ye tokosala nyonso oyo tolingi na kati ya mboka oyo. Yame yango oza mpenza raison asolo te. Mais moto ndenge akomisa biso mbongo na biso facilement na banke ya boye.
Pamela yosali lo moko mabe te na ye. Ata kuna sali eloko. Ezaka ba intérêt ba business na biso. Keba Pamela. Na bande zo na refaire comprendre ngate ko lala ki na ye. Terry. Nini koza makanisa mabebo? Ndeni nga kola na manager wana pona okezwa mbongo ezaka ya biso moko. Limbisa ngai. Apaka zoba mobali no ande na tikela ya lala na yo mainga na kondi masute ke banki wana pe ya se permettre azala na yo. Siko limito ke no vana na hotel nini? Nga na moni to le hotel mo ya luxe. Oh bato mbongo penza. Ata Legacy Hotel. Ezo malamu sangai. Chauffeur, mais option na Legacy Hotel. Ezo kamu sangai. Nga na ondi mateke nyonso zaka pona kitoko ya mwana mwasi oyo. Pe pona lolenge ya zali, yango yozo tikela ye asala o nyonso akokosala. Pamela akoki koyiba mbongo na nga nyonso. Me akoyiba bomoi na nga jamais. Namoni obosani ke mutu moko ta kovivre éternellement. Malamu. Mais yebake banda carrière na nga tikala sa maraba boye te penza. Naina roba, na sa boss na ngani. Qu'elle a inspecté pendant plus de 3 mois ne loko mo ona suka na ngo ya boutique ne loko te. Yebisa boss na yo ki apprendre ndeni kosala malamu. Nini ukotika mbongo ke dikala pamba boy? Loba nyonso koloba me yebaki eza mbongo na ngai eza ya yo te. Malamu, olimbisi. Ezaki posa na nga te kolobelo boy. Ezaka ke non tosala makambo boy te. Soki yo osaleli ba sentiment personnel na yo te na mosala nga mpena nasalaka nangi aloba nakotikala kokanga bango kutu te mpona minito oyo ozolingi osala ezali mpona ebuka mibeko George keba na makambo ozoloba nga naza sirke yo bayibi yo eloko te sikoyo yo problème eza nini limbisa ngai limbisa nga penza yo sesani kaka nde toyokanaki Ya solo. Ezaka opportunité epesemela biso hein. Et puis, tu prépares yango. Ah, ya solo Non, ndima ngo te. ndenge tozomona liso te nasirke esika oyo bakomi toza so na signal te soki batamboli ndambo bakoma esika oyo bato na biso bazali mpo bazwa signal mpona nini signal na bino soki ezala place nyonso te yo kobanga te biso toyebi nde tosala mosala na biso sikoyo ezalanga mpe na tuna yo nazotuna lisusu mpe ya mbala suka oza mpenza convaincu ke fotika bato wana bakima na mbongono kaka boye malgré nyonso bango basali bakendeka na mabe nyonso bango basali sanke bafuta yango George ozumi tungisa mapamba nyonso ya mabe bango basali nga nazomona yango pamba mutu te na mokili ya kovivre mpona libela mokolo ezali oyo bakoma na suka mpe bato bakobosana bango
Tamu tuka mpanzi. Bogita. Fungola. Abemizani. Bon, mbote mwasi na mobali. Bolimbisa biso. Nga naza inspecteur Franck. O collègue na ngai inspecteur Alain. Ngito sunga bino. Malamu, na ina isa bino mibale kiboza kokangama. Bolingini. Malamu, biso pe toyebi te. Tozolanda kaka ba instruction. Toke na bureau. Kuna nde bokoyeba nyonso. Te, biso kokende tika moko te. Po soki mutu bakangi ye, isengeli bayebisa mbala moko eloko nini asali. Nakosenga na obatela maloba na yo, sino biso tokomi kuna maloba ane kobalukela yo. Pardon officier, bolimbisa biso. Toi na vol moi photo zo. Olimbisi. Toi nilango. To suspect nyonso tibo kozala libéré. Oyebi ka sikoyo, toza na avion au photo zo. Ningo, ozosenga na biso to sala. Okende. Officier, pardon, boza to négocier. Ko négocier nini? Nani eloko malamu mpona bino. Faut expliquer nyonso aso tokomi na bureau la police. Pardon, esenga tokende. Boza resnata la mtu na bosa lo moko. Te yo kota mutu kana. Okay. Nalingi nayeba pona nini bakangi biso. Mbote monsieur mbote. Ba suspect ngo bango yo. Ba suspect? Bovanda. 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 Okende. Merci monsieur. Nalingi nayeba pona nini bakangi biso pe ba traiter biso lokola ba criminel na mboka na biso moko. To comité na ko rater vol auto salaki nango. To rater vol na biso. Bwani oza pressé ya kolinga oyeba infraction na yo. Kobanga note, gana mingi tozo yebango. Est-ce que boyebi muto? Est-ce que boyebi muto? Hein? Bofana nanga? Oza mobali nanga isi. Ya solo penza na za bofana na yo. Talaka ya za ndeko na mwasi. Asa penza ndeko na mwasi. Oh, ya solo. Obosani. Yo mto kangisi ye. Chérie, nini ukosala mwasi no makambo boy? Olingi oyo ba raison nini oyo nakangiseli yo? Ya liboso George aza neve na ngai te. Azalaki wana po asurveiller bino. Nini? Depuis mukolo oyo akota na kati ya ndako na nga, nakomaya koyeba nyonso bobanda kosala. Nayebaki nyonso etali zemino ya lokuta. Nayebaki na nga deja nyonso. Na nyonso banda ko prétendre kozala. Kindeko no lokuta. Et à part ça, nayebisaki banquier nanga à faire croire bino que bo recevoir mbongo na ngai ou bino bokanisi ke si bo transferaki. Ceux qui besoin du maté, bozo téléphone yango yo bobenga moto ya États-Unis botune soki azwi mbongo transferaki wana. Pardon, que ça a été. Chérie, pardon. Madame, Chérie, tu peux commettre trop tard pour se ma pardon. Que ça décision a été pardon. Tu que ça a été chérie, pardon. Sergent. Est-ce que vous pouvez pardon. Madame, c'est Richard. Naza moi sinon pardon. Maman ok.
Chérie, limbisanga pardon, kotikanga boye te. Madame, télé, madame, ok là-bas. Pardon. Là-bas. Ok, oui, madame. Chérie, pardon. Ok, toi, madame. Chérie, pardon. Ok. Madame, pardon. Kotikanga te bakanga, chérie. ok.